On a obsèque ya ndeko na biso Richard Mukoko oyo azalaki moninga na biso na musala, donc artiste comédien. Na réunion eleki tosololaki tolobaki likambo etali d'abord programme lokola tolobaka matanga ezalaka d'abord ya famille biologique bakolo mutu, donc famille biologique biso baninga ya musala ba collègue toyaka na nsima toyaka koassiste libota ndenge bomonaki mpe na ntango ndeko na biso atikaki biso. D'abord c'était la famille biologique esengaki na biso tozela mbela ya famille mpe basolola basala programme na bango oyo bakopesa biso nsima biso mpe tozwi tosololi entre biso ba artiste ndenge tozobeta sete matanga oyo awa tozosangana awa eza na nkombo ya songolo pakala te, eza na nkombo ya association na biso oyo esangisaka ba artiste comédien nyonso yango ntina oyo tofandeli awa. Soki ezalaki mpo na groupe songolo nga na ozala liboso te epe bagroupe oyo wana soki groupe vita vie o groupe soki nani awa bango bakosanganaka te. Awa mingi boyebi tosala ba réunion na biso na nkombo ya association yango ntina tosangani awa. Ya mibale mpona kolakisa biso kopase communication e mokolo ya lobi tokutanaki na famille, mokolo ya lobi tokutanaki na libota famille biologique ya ndeko na biso Richard Mukoko. Famille epesi programme na bango et le lenge kende na cinquantenaire. C'est la famille. Pamba te balobi soki etikala kaka kuna peut-être nzoto ingosani bato nyonso bazalaki na morgue jour wana okoki kofanda boye te. Biso nyonso tozalaki na ba cache-nez jour tozalaki na morgue bato tozalaki libanda wana solo ezalaki makasi oko résister te, tout le monde ali na ba cache-nez kaka boye na ba cache-nez yango esaki matanga bato nyonso soki ndeko na bango akufi eke balekisa na morgue kala mingi tongona baluwe mutuka baye bazwi ebembe bakenda na morgue mosusu pamba te sango epanzelaki biso mpona conservation ke na morgue kuna conservation ezalaki malamu te banzota bato banaki kobeba biso mpe tomakaki kotuna kasi bayebisaki biso te yave bato mingi boyebi sana ezalaka bandeko na biso baprisonnier soki babeli bayaka na sana soki batraite esimbi te akufi baya otya na morgue batiaka bango bongo malembe ti un jour bakozwa bango bakokunda bango mwa en groupe la veille nde ezalaki jour babimisaki bacor esengaki banettoye solo ezalaki terrible solo ezalaki même libota bamonaki make soki totiki nzoto ya papa oyo esa nini ekoki ekobeba. Ce n'est pas kaka omariala afandi boye abi tolongola nzoto oyo tokende nango te aza moto ya bato la famille nde bazwaki décision mpe bapesi autorisation bato ya morgue balongo babimisa corps mpo ekende cinquantenaire lokola bambomaki le même jour bokoki kozwa mbala moko te bato ya morgue babai bofanda nanu ti biso moko toyebisa bino kosa nini ngongo ekoki mpona bozwa corps parce que bambomaki le même jour bakobimisa kaka bongo te sengi bazela
nde ti bakomi ba 17h30 babengi famille mukoko ale sika bokoki kosala déplacement ya nzoto ya ndeko na bino nde esengaki baluka corbillard tutututu elongo boyebi na bambuteyage bakangani bambuteyage yango ti ekokoma mwa molili esali lokola ekota na cinquantenaire au moins ezali quand même ngonga kito mwa 18h30 19h différemment nde tozalaki ya ndeko na biso miraesa oyo eutaki Angola ekomi biso ba 3h moins nakanisi susu mpe asona mwana na biso Naomi azalaki moko ya groupe ya Vite à Vie ya président Omari tokendaki kozela ngo ti ba 4h ekoya ba 4h tout ça na mort. Voilà un peu oyo tokoki koloba yango wana mais na likambo etali programme famille elobi boye après kosona libota ya yambo balobi matanga ezali na avenue manifeste 143 na Selembao donc matanga ezali na kaka wana officiellement esika famille ezosala nini bazali kofanda ya mibale balobi na likambo etali programme veillée mortuaire ekozala mokolo ya mardi donc mardi ya semaine oyo ezobanda mardi eza le 18 j'espère hein? Mardi le 18 mars 2025 nde veillée mortuaire ntango programme ekobima bakoprécise biso lie esika veillée mortuaire ekosalama mingi ezalaka libota nde aorganizaka mingi veillée mortuaire bakoyebisa biso tala veillée mortuaire ekozala telle place mpona tokunda ndeko na biso leve ya corps ekosalama mokolo ya mercredi le 19 mars 2025 wana tokotala na baprogramme ya cinquantenaire nde tokopesa ngonga j'espère ezalaka ba 9h na cinquantenaire esika wapi biso baartiste tozopense tosala exposition mpe recueillement ekosalama wana nsima nde tokei kotika ndeko na ndako na ye ya suka na cimetière oyo wapi famille akosala nini akodeside bango nde bakolo mutu bapesaki biso mpe makanisi na bango na ntango tokosala programme réunion ya suka nde tokoyeba cimetière wapi bakotika ndeko na biso lokola ndako na ye ya suka mpe bandeko ya libota bazotala babina ngonga oyo bakufeli eza ngonga bato bapesa bango maloba kitoko me makambo mingi bazomona bazotuka bango famille bazotuka bango sikoyo babi olie uta epai ya bato mosusu ezoutaka epai ya baninga papa ya mosala donc baza très choqué c'est une famille responsable oyo balembi mwana bango te kasi lokola aza moninga na biso tosanganaka kaka ta tosanganaka ensemble ya libota po torendre ka bahommage moko digne et mérité mpona moninga na biso. Voilà oyo etali programme yango wana tolansaki contribution ya biso baartiste yango kosunga tosala makambo eza na charge na biso
j'espère même baor bacaméra tokoyeba biso baartiste charge na biso eza nini, biso baartiste charge na biso eza nini. Bato mingi tozalaki kozela programme epesama mpona totinda bacontribution na biso. Toyoki programme matanga eza ya baartiste comédien nyonso. Biso soki tokufeli eza esika wapi tokoma subo moko makasi, tokoma bomoko makasi, parce que il faut honorer mémoire ya Richard, honorer mémoire ya Richard. Richard libota na ye kokunda ye, biso baartiste na nsima totie mpe contribution na biso. Eza Omar Ricard te moto akokunda ya Richard, to Ramses, to Mama Loso, to Johnny Kasimba te nde balobaka ebembe bakunda yango mutu moko te. Artiste mingi toanaki kozela programme epesama po tobanda kopesa contribution na biso. Lokola matanga ekokundama ekobive moto eza déjà mardi, c'est-à-dire lundi ekoma te mais nous efosala nini tozala déjà en ordre. Donc tokotia contribution à AG tokosukana si sa contribution les 48 heures avant, hein, même veillé, donc dimanche, hein, pardon? Dimanche. Donc dimanche, pour clôturer contribution. Toyebi batu mingi, non to tchete, to ando zela toyoka programme ne to sara mingi, programme yango epesami. Parce que so tali, nous profitons, na biso, bah oh, merci quand même na o, bah oh déjà, bah emboîter les pas. O bazela ki programme T. Bazela ki programme T, bango déjà, babandaki contribution na bango. Merci mingi na Batouana déjà. Nayebi ke siko, merci beaucoup na, merci Pamish Ayake, merci Jelem, merci Nono, merci Mimi Kabeya, merci Jolie Walelo, merci Hiro, Mama Top, Mouchetou, Vandal, merci beaucoup. Merci Fifi, Miel. Merci Sénateur, merci Coquette. Merci Énergie. Merci Fontaine. Donc, Mingi, bazela qui était sur le programme, déjà, babandaki déjà pour faire ça, ma contribution na bango. J'espère le col a toujours programme, les lopes bamsusu, pour la j'aime qui ozo matabato baza chargé pour na kozwa contribution yango. Bo pesa na bango. Et puis, si dimanche, biso nyonso, nayebi ki artiste comédien na tango makambo. Même toi ni kambo esengo, to kangaka maboko te. Pe to continue ba baza na diaspora. Ba muso baza libanda batinda kaka. Po bayebi ke tozwi likambo. Contribution ne ko ya pa bato yo baza chargé. Sima babimisa yango biso ba artiste tozwi charge aboye. Basombi et oyo etikalaka soki etikali bazwaka nga bapesi ya mosusu bana bapesi mwasi soki etikali ezalaka te ke mutu moko songolo azwi yango alie to nde bazosangisa mwa mutu moko aza nango yasa dépense mpo yalia mbongo non biso no toyebi tokosomba eloko boye tokosalaka boye c'est fini le reste pan bazwi yango batindi kaka bato bazala chargé une équipe bakei kopesa na libota. Voilà un peu dans l'ensemble
programme oyo ya bobsèque ya ndeko na biso Richard Mpoko. Topesa ye honneur eza lolenge kani tozobunda mpona dignité ya mosala na biso. Moto moko te okoki kofanda omoni mosala na oyo ezobeba yo ofanda okangika monoko. Tozotala kaka boye mosala na oyo ndenge ezokufa. Il y a un moment où il faut tirer la sonnette d'alarme. Que aux amateurs oyoka sa nini ayoka. Surtout na ba moment aboye. Ba moment soki tokufeli. Eza ba moment moko tozana attitude moko ya matanga, ba moment méditation. Parce que ndeko Richard tozaki na ye. Tozo sola na ye. Tozo jouer na ye. Mais asa nini akei. Akei. Donc ça dit ngai yom do tikali eza moment méditation. Eza moment où vous prendre le temps. Ah. Donc lobinga pe na ça nini eza nzela na biso nyonso. Lobinga pe na okende. Donc moi na matanga ya bateya mutu akufi te. Mais biso batu do tikali. Tozotala ndeko akei lobi ezala ya ngai. Mutu na mutu azoba napongisa na nzambe na ngai. Ne balobaka lobi paradis ezali. Epuis eza bongo. Lelo se na tie mutu na se na kokende wapi. Po tozala banzela mibale. Donc tokoprépara ngo ntango toza en vie. Et surtout biso toza ba artiste comédien, toza ba pasteur. Toza ba éducateur ya masse. Po to tena compte nango. Toza ba éducateur ya masse. Voilà moi moké on a koyi koloba. Mais en attendant na koyi ko pesa maloba parce qu'il y a toujours un mot à dire na Omari concernant makambo etali ba obsèque to organisation nyonso ya matanga parce que ye pe azaki na délégation oyo tosololaki na libota parce que ça lokola kinzonzi ça lokola kinzonzi famille pe balobaki ba o bakoloba mais nyonso tokoloba na télévision te. Merci CG, merci la Bandeko. Avant toute chose, elle a rappelé moi que moi réglé ça il y a air. Nous allons constater que Batumsu Bamona qui pas cannabis son assez, mais arrivé au Magati. C'est compte tenu à air. Le président Masumo, Mona qui a assez, mais à Matiti. Parce que compte tenu à air, il y a qu'on a depuis 16h30. Depuis 16h30 à Zagi, à 16h30, on a mis 18h au Banaté. Après, on comprend, certes, tout soit mais ce n'est pas tout le monde à tourner les lots. Mais ils ont raison. Prochainement, ce va préciser ce programme parce qu'il faut que ça soit la réunion. C'est tout à l'heure, vous allez lobby la famille. C'est de là où vous allez comprendre que Richard Hazard pour appartenir à une polémique dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça le cas. Quand on se retrouve dans lobby dans la famille, vous allez à Bissomibale. Donc, s'il faut la préciser, vous allez à Bissomibale. Parce que Bissomibale, vous allez à famille, il y a une partie mine. On se retrouve dans lobby pour la famille de Richard. Au moins, il y a un autre problème. Pour mes amis, il y a des collègues. Et puis, si vous avez une famille, il y a une famille, a besoin. Il y a des gens qui ont des réseaux sociaux. Parce qu'eux-mêmes, ils nous ont dit hier, il y a eu des bateaux qui ont fait une interview, mais il y a des gens parce que les hommes qui ont des réseaux sociaux, ils ont le coup monté. Ils ont des millions de mais ils ont des moyens de bango.
C'est-à-dire pour eux, par contre, décider même vendredi au Tokundaï. Mais bon, on a qui, bah, il y a des collègues là. Il y a ces gens tout à l'heure. On a le bébé. Mais bon, on a caisse, ils ont jusqu'à là sur 13 personnes. Parce que les familles ont maintenu pour mardi, mercredi. La nenga lire la caisse pour les autres. Et on risque surtout dans la tâche dans ma tante à Richard. Pour m'embaucher belé. Il fallait 50 ans, il y a un numéro pour la biso. Donc, nous avons un biso qui a la batte dans la famille. Qui est aussi un biso qui est belé. Bambon est dans la poche de biso. Yayo, yaye, yaye, kuna. Muke otozocha. Pote bokuna neko na biso. Donc, ça la réunion. Mais ceux qui te coquissent mbongo, ils sont très difficiles pour te connaître la biso. Dans le jour où famille kangipo, biso peut aussi la photo ça moi geste. Pour ça tout ça du geste était. Il tombe en ni dans baguette to le lène ko la biso collègue na biso et zalati. Nene se kabi tout à l'heure. To le bagno tout est parce que na mambo to soleil la jinzo dit to ebi ke mambo bobo zali. Mais pour tout le monde ma peka. Force est où tenir la caisse au za. Les personnes force et que ça même l'ilo la famille wana. Pour on y to soleil na bango. Biso zena inoba opesa de. Quand tu es dans moulaya poche la biso de. C'est en fonction moulaya poche la biso des photos qui nous répondent bango na programme ba teli biso il y a mardi mercredi. Donc na bandeko bazawa batata ba maman ba oyo bazapete ba oyo bazali bana ba mboka ba ebinenge to sala kaisa toujours cotisation photo cotiser 100 francs, 10 francs, 20 francs pour comme la monde. Mona ah oyo ko mona tanga on régler compte. On a le kitoko ya papa na bango esa bango pasi tozaka bomoko toyebi ke contribution soki ebandi toyebani nde topesaka quand ti se comédien soki azwi likambo topesaka na volonté. Bamsusu so barate bato baozwa contribution CG nga naza na mbongo nanga bitinda te baokata oyoka alandi yo tie esika ozali alandi yo tiki esika ozali natindi chauffeur napesi mbongo na ngai yango oyo alandi yo tie esika ozali tinda kasi alingi susu na mbongo ekoma e tokufaki ndeko na biso awa matanga uto ndeko Pico j'espère hein Pico ah na moni ndeko nanga Jérémy CG tia ozawa alaninga kolanda atindi Cataleya jusqu'à chez moi à la maison ayo kotika cotisation na ye c'est l'amour. Tant que vous voulez une déco, na biso moko. Zaka suzi tonani. Toke kombeme. Na moni ndeko nangana ni sila. Alandi ngati kuna CG na opesa contribution na ngai. Yango ane bolingo. Ofandi bomo na mutu ansaza musika José de Londres. Ata zampia ka ndenge nini. Asalaka tout nayebi te so eza ndenge na biso ya musulman fo tinda naza libanda yango wana nde bolingo ofanda bonani bato baza libanda biso na diaspora tosangisi bandeko ya Canada bandeko ya Canada Herman basangani kuna na Canada basali mbona na bango batindi Herman wande on est au Canada tozokuta na Canada juste pour 2 semaines yabi ke boyambanga bien oyebi ke basangisi batindi yaki na numero ya Omari yango ne bolingo ofandi bona c'est Joseph non ça n'a pas besoin de okende ben lui m'envoie son chauffeur aye baba qui mena combien oh
mpona kosala basengaki kotan yango oyo apesi wana nde bolingo tout le monde oyo azotya loboko na yango nde bomoko bolingo c'est ce qui fait la force nde balobaka biso lobaka l'unité rend fort et fait vaincre lobi tokei ndeko omangi atie carburant na ye tokei ti selembao na croisement 24 wana moto akoigne tout ça dernièrement na matanga tokende na famille Jani batuta mutuka na ye yo mo okomisa susu mbongo to abongisa yango asinganga na tikete j'ai pas l'argent yango wana nde bolingo les gens oyo bazali ne nous divisez pas surtout na batemps oyo tozali na pasi oyo na matanga yo ozosepela odivize biso mpo yo trouve gain otrouve intérêt katiate bato batala yo opelisi soki bobengana lo alanda biloko wana te live tosala émission il faut tya ofinga bato bokotina na matanga moi si vous m'insultez nalanda ça fait ni chaud ni froid olukana mabe na bino tu ne vois pas mais naza mutu soki ofingi touche onaa na ngai kaka partir de balani bakati kaka te tobomba te mais avocat bazwi on rend justice bortuna ofingi ye asali yo nini oxygène mpeza eza kombo nanga eza na mikanda na nga ne pense pas que oxygène eza na mikanda na nga te eza na mikanda na nga leta okanisa ti okoloba kuna te nga olobai na oxygène te eza na mikanda na nga leta otuna biso ofingi moto ya bato otouche na nene asali yo nini parce que moi je suis okomona nga tina leka nafinga moto to na bamakambo na bino ya réseau so je suis pas dedans mais quand tu touches à ma personnalité l'état nde akabola biso même yozana libanda omoni ke fo finga osala n'importe quoi infraction polaka te nga na masaka nazwi natiki na déposé kaka plainte polaka te mais mokolo natika déjà donc le président Masumu était là il était là moni ti akati parce que abaa lesengo te po bolingi bobebisela bango mosala na bango mosala na bango bobebisela yango bozobebisa mosala ya bato mpona intérêt nalobaki o dernièrement même nasengi bandeko na nga bato nyonso baboni bazakazaka wana oyo azofinga oyo azofinga ce sont des flatteurs ezala bacomédien ezala soki bato bachroniqueur baflatteur baosala mpo oza na mwa moto oza na mwa eloko soki oza nango te bakimi yango monaka misusu azalaki epa oyo asengi apesi mokolo kosenga apesi te apesi ye mokongo akei kuna balokoso c'est pas un bon comportement nini nde na artiste tie mosala bazoba te eza mosala bazoba te mais toni tokomisa yango lokola mosala ya bazoba ya bato moko sans dignité donc bozofinga bato baartiste ndenge bolingi les mesures seront prises na monoko azoba bakotaka loboko mbala mibale te mais nous sommes choqués na ngongo oyo les gens utilisent ebembe pour régler des comptes mpona yebana mpona finga moninga mpona finga oyo koto oyo benyami na bango bobani soki boweleli mobali soki boweleli mwasi soki boweleli mbonga bokolekisa yango biso les artistes lata komi nango na lokumu mosala bafanatique baartiste bakomi osala yango mosala bafanatique
Omar il y a fanatique naïe. Non, la fanatique naïe. On a la fanatique. Pas fanatique, nous avons fanatique. Et comme l'artiste, la comme ça, on va fanatique, ça n'est pas ça là. Ça c'est la honte. Ozofinga ndeko na yo pona ndeko mususu. Yebi ndeko amna a. Ajubo balukela ngati. Bako baza zoba te, baza mayele. Ozo misilisa lokungu. Na lokungu ya musana biso zo sila. Zé mutombo na artiste otala yeba na respect nyonso. Lorsque bossa makambu le président de la République organisé a bien si artiste comédien les représentants a besoin d'accueillir premier ministre de ça le gouvernement a bien si artiste a besoin ça le gouvernement comédien tout selon lui tout le monde dernièrement l'honorable Christelle Vouanga merci naé tant que président de la commission en genre a bien si biso artiste comédien pour nous sur le gouvernement violent tout n'a pas du peuple na salle de banquet tolata biso vraiment kitoko na basina mibali honorable Christelle Vouanga merci coup de chapeau na musala na yango ba votera kaka aganya kaka ko bazo considérer biso siko tonto longola yango eza le comité. Les gens ne peuvent pas nous ça là. Artiste c'est juste d'insulter. Des flatteurs. Voilà dans l'ensemble. Oh, tu crois qu'on met la CT. Tu as habité na kati na biso. Soki ndeko mwaza na mutuna. Maman, je crois que toyoki programme ya ndeko na biso epasse jeninga apesi mais ya motu ezali na bandeko oyo so bamona te mokolo lelo mercredi tobeti sous CT réunion ekoki kozala ya susu ya suka le vendredi prochain nde CG beti CT le vendredi prochain toza na réunion ya suka compte tenu ya programme oyo famille bimisi déjà ya veille mortuaire ezala le mardi et puis enterrement le mercredi. Mais pour milulu nyonso ane leka na kimia pe leka malamu ezosenga na biso to contribuer. Toyebi ke ntango eza pasi mais depuis indépendance ntango ezalaka pasi okaka pasi na onayoka te na baperiode ya nyonso babaki ntango ezalaka bisengo soki elekoka mikolo pasi ezalaka mpo eza mokili pasi kozangaka biso te mpo aza moninga ya ntango nyonso yango epesa biso makasi ya koluka donc contribution mpo tokunda ndeko na biso na lokumu to éviter batitre ya lokuta na baréseau sociaux famille déploraki titre mo batie kuna o famille ya tata na famille ya mama babundi bitume bimi na matanga et pourtant famille baza bona boyokani boswani kutu eza te totika batitre ya bozoba bandeko CG apesi adresse place matanga ezali officiellement le jour où tu as une réunion, tu as adresse à Matang les Awad. Matang les Osalama na manifeste. C'est le Mao. 143. Il y a assister famille. Ok, il faut ma contribution pour qu'il y a l'ikasu. Au bout, il y a la famille. Il faut pas somba café. Il faut pas somba soukali. Mais pour la reconnaissance, il faut payer ça tout le monde. Il faut qu'on me compte la liste. La liste pour te ba kunandeko na biso na lokumu ningisa ba poche lokwa na masaki ya machine ya fufu poussière nyonso na kati ekoya to kunandeko na biso na lokumu donc vendredi tozala à partir ya 15h30 tozala tosala de tosala le loté papa masumoye depuis heure topesaki atali après 2 heures bato azoyate atali mbula na ye kotazo matanda na bambouteillage et osunga te totika division s'il vous plaît totika ono matanga eza ya boye matanga eza ya banani eza te o bato bakendaki kosola na famille mutu ya mutu boye azalaki wana te tozalaka juste ba représentant ya ba artiste nyonso en général d'abord tika biso ba division ya ba polémique na bino wana
soki bozala ba place bozala ba guerre na bino botia yango na kombo ya ebembe ya bato te bosala ba guerre na bino ndenge bokosala mais botika kotia yango na kombo ya ebembe ya famille ya bato po famille ya bato bazala bato ya kimia bazala bato ya batiraillement te oyo bato ya bato non to éviter biloko wana topesa message oyo tozala yango soki oza na information te banda kimia luka information benga CG balobi nini c'est wana ndeko ezala important donc tomonani vendredi à part ça AG eza un ndeko moko abengaki nga na États-Unis aza pasteur azwaki numéro ne bapesaki abia na sepeli mpe natinda contribution na nga alobi il y a pas de problème soki otindi kaka nde tosalaka baréunion tokotanga mpe kaka nkombo na yo lotengabi te biso fo tosala bongo na transparence moto atindi jusqu'à là tozwi mosolo moko te ya libanda tokotanga nkombo na yo mais toza mpe na bosengi nango voilà oyo tokoki koloba yango wana rendez-vous le vendredi mais mpo tosilisa bien que tokataki paster nzao papa leka tika biso na losambo mpe tika milulu ezwa na losambo mpo namoni milio mabe tika chemin ya retour na bato bakokinga bakabola biso tosambeli paster aza wana Papa Nalola de péché, merci. Pour le Israël, que je dis sur le coup en sang de Panayo. Sangalaki Awa, Ona, Oluka, le Lengeli, le Sengeli Amara, pour le Ramoko, pour Azaki Katina Bisso, et l'Atiki Bisso. Les agistes, parce que le vie, nos côtés, Azali maître, qui a souffle de vie, Yonde Opesi, Yonde Mosui, Yonde David, répondant qui va disciple, lorsque Akoufielaki, Koyaye Mouana. Et Moïse Alobi, Namakasi Nasaki va effort, pour que Naluka, le Lengenini n'a pas pu combattre la mort en haut. À gêner, à prier, mais lorsqu'à Koufi, à l'obi, vous paie ses ensembles, vous suivez les ensembles, et puis sopé les lots, vous partagez même le langage. Dans David, pour la reconnaître que tu n'es pas ensemble, tu n'es pas ensemble. Bongo le sambo na biso zali, pesa biso mayele, tu es la kotanga mikona biso na senamo. Recommander suite à programme de Panayo Santou, à Onyon Sobayaki, un chemin à retour, Zavana Bango, le quoi Mobateli malade, on va annuler l'accident, on va annuler l'incident, ma planiance, Yamonguna est à l'annuler sans effet, et c'est une présence nayo et accompagner Bissot. En commune de l'Absom dans l'intérieur, c'est lui qui demeure. Sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur ombre na yo et sécurisé biso na Congo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, tozalaki awa epai wapi ba comédien bayaki pour la deuxième réunion il y a ndeko na biso Richard Mukoko atiraki biso. Je pense que na droite na Zabona Ramsas président, la présentation de la condoléance. Merci beaucoup. Merci. Vous allez membre de la comité il y a NTPC, mais nous avons remarqué dans l'obsèque où il y a Richard, tout ça nous sommes obsèque. Mais obsèque il y a son, obsèque il y a passe, et ça obsèque où. Dans la réunion de la comédie basale, la cotisation de l'équipement de l'objet à la cotisation jusqu'à présent, rien. Date, le 18, vraiment le 19, les sorties à Pau. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je crois, on a peut-être que ça là et que c'est là. Bon, bisous moi toujours la confiance parce que Nakata Forum,
Tout le monde a battu pour réagir. Chapeau, s'il vous plaît, vous excusez. Tout le monde a battu pour réagir dans le forum. Moi, réunion boui, tout ça va être le mboula. Moi, mboula, il mboula to beta. Et il va signer le mboula bandi. Et moi, bato comment qui avant, monsieur Toliki misala Toliki mbala mo kon déposer. Mais moi, monsieur Subaki na misala monsieur mboula kangi bango. Et moi, on a été mis dans forum, bato soit réagir. Donc, ça on dit qu'en sonité. Le coup là, vendredi, président Massoumou Yimo va causer la présider réunion. Et ça me colle à souka. Oui, beaucoup de monde qui va présent dans bango. Ah, qu'en sonité. Et nous ça la toujours. Et ça la dit papa que période tout ça la période. Nous sommes au Koufa, période où on a trouvé une période de langue. C'est personne qui a Sony, ils ont dit caractère. Suite à des agréments et l'équipe. Président, s'il vous plaît, pardon. Est-ce que des agréments et l'équipe, les réseaux sociaux, comme un bon bâti. Puis qu'on a achètement à épingler, on a 4 réunions. Alors, dit que le problème est que les gens ont dit que les gens ont totika yango aipengela moi insister makasi pourquoi ça ko ignorant na ko ignorité na bi ki wana ezali mais ngana meke ko répondre par rapport ngo ba ki no ba twazo mona na tendi na biningona et au moni ba ba soki mutu sa kufia d'abord chez nous les bantous matanga za kesi 500 watu et je sais que bola batu donc on a fallu mususu ba ngako na tembi na matanga ndiska ba ko yokana alors moi personnellement nga Ramses je crois yo yebinga na katabili ko nga ngoko tate na lingate pour cela on a pour contre eux mais na opesa kaka conseil moko qui est mutakufi to tika no ba polémique ya pamba pamba tala la famille ont déclaré toujours que ça bango sonne toujours qui ça ebenge sonne ndeko na biso bon nga depuis na iba Richard peut-être avant na iba mais avant là pendant na iba Richard donc Richard na problème té sans polémique na yo kay na problème té sans polémique en tout cas bandeko to tika Richard kuna malamu to tika ba polémique to tika polémique biso pas na biso ngala mungala pas na biso ngala to lo baka boy ba yebaka mutu ko ya kufi pendant matanga na ye c'est-à-dire que bon na matanga mutu so da calme c'est mutu ay calme so matanga ezana désordre c'est que mutu mutu désordre mais soki yoka soki mutu na ki mutu désordre té mais bino boluki ko créer désordre ngana biso so ba créer désordre attendez-vous que nous on a quelque chose on peut savoir la Ramsès on a raison ok to kandiamo voilà merci beaucoup on a quelque chose merci na autant que tu micro na super na keboye na moto Sundiata za côté yo j'allais na moto na yo Sundiata tous qui na réunion ensemble na kangelo moko na moni deux choses il y a liboso président Marie président ça y est déjà voilà merci vraiment président naïbalité président Olimisa Mke Olimisa vraiment président bini vous êtes responsable à NTPC oui to kunda biso bandi ko so bakenda ba comédie mais oyo to moni ndi prema makambo bref na ba réunion première réunion bat ba kinati deuxième réunion pe ndenge moko par rapport makambo zo les réseaux sociaux bino sikoyo quelles sont les mesures prises pour nous pallier dans la situation? Merci beaucoup. Makambo oyo nandenge Richard atiki biso nazala kité. Na prendre nouvelle à Richard Musika. Na utukozonga lelo kaka nde na utukozonga. Mes condoléances d'abord na famille biologique ya Richard na famille artistique. Pour na mutuna na yo nakolo baboye bato baza à la base ya ce que oyo sale masikoyo makelele de gauche à droite respect d'abord ya moto oya kufi ezate ba oyo bazo encourager zande bino ba journaliste encourager comment des ordres nous c'est le cas entre artistes et bino ba journaliste groupe tel azana journaliste nae songolo groupe tel na journaliste na songolo et vous verrez que c'est à partir de journaliste wana des conflits wana ezobimi influence wana pour que des ordres ezala et pas biso artiste ezande bino ba journaliste parce que non après côté on a okata non kokata ngate et d'ailleurs dans un kanda vraiment pour ba journaliste parce que au monde mutoyer au bengsi na plateau na yo abandi ko dénigrer abandi ko finga abandi ko dire de n'importe quoi une fois que otiki yango eleka qui encourage ça c'est le journaliste oh ceux qui ont vu c'était na benga ki opona makambo tel makambo songolo o wana te
akende pe musika te yo journaliste facilité que akende musika te atika la makambo na buzoba na kati na motema naye mais le faire retendre micro à lobby à fingi à lobby du n'importe quoi qui encourage c'est vous les journalistes est-ce que maintenant c'est là où vient maintenant le conflit entre les artistes c'est parce que nous avons besoin d'encourager non NTPC non NTPC association ya munene ya makasi oui mais c'est comme si beaucoup mis faible non comment likambo oyo e bandaka na se et ben ni comme mati niveau et puis vous ne sanctionnez pas voilà oui, le problème c'est quoi et ça na bato oyo je le dis basi ba échoua vie na bango moninga soki amati et comme mutema mabe et mutema mabe wana nde ezo sala ki conflit wana ezala encouragé par vous les journalistes j'ai na lobby yango je le confirme et ça nde bino ba journaliste oyo mbi mutu na plateau avant de dénigrer moninga mais kataye mais otiki ça veut dire quoi tu encourages babuzo bana c'est pourquoi ngai je veux m'attaquer aux journalistes c'est depuis que Richard Akufa depuis que Richard Akufa donc tozomona ekomi badeka oh biso oh basaka pare na ebembe est-ce que bakola ebembe baza banani d'abord c'est la famille biologique artiste akosaka pare na ebembe ndenge nini yo pe koloba ke oh non ebembe wana il faut ezale pa na biso ndenge nini ebembe komi mapa donc il y a déjà alors ba contre la bango na sima bibembe bato mais aussi na makambo nyonso za bino ba comédien non le makambo vous les journalistes il faut d'abord changer parce que l'union ça na émission na yo faut ekotisa mbongo belé ezala ba vie belé voilà bino bolingi biloko wana et puis ça détruit bino pour changer c'est ça pour changer même tant que bino ba journaliste pour changer te ça pas journaliste c'est même bino ba comédien ba journaliste bino ba comédien pour exemple entre bino ba comédien na journaliste bona kisa façon ya musala bino faut ezala malamu par rapport à muto yambi aina ba bêtise mais tika ozo yamba yepo na ni parce qu'il y a une bêtise ça ne construit rien. Ça ne mène à rien dans la bêtise à modèle pour avoir quoi. Si vous, c'est naï na condamné artiste était, naï na guerre pour les journalistes. Voilà, guerre bandi pour na bino les journalistes. En tout cas, na otiki la bino tenté. On sali mabe na dénoncer yo na média. Loko la journaliste moko bazo benga soki émission soki MK. Si c'est MK, na yo kaki MK une histoire comme ça, na c'est na oui. Yebisaye président Alain azolukayo ngai MK nazolukayo tokutana lokola yo bolingi division ezala parmi ba artistes de gauche à droite division ezala bino bo sepela émission na ezo wa vie ebele nga nazolukayo comme ça to sala na émission ozo ba vie ebele koleka en tout cas na bandi guerre na ba journaliste oyo basunga biso makambo média faut bozala droit na suki wana atupanga pe nazali contre na contre komona musala même ya chronique théâtrale ya chronique ya kota théâtre niveau bani ko zo ampleur et bani ko beba auparavant ça n'était pas ainsi donc il faut que ba makambo aussi là en tout cas non na intégralité makambo na utukoloba allez binga bien ngana zalaka abandi komana na journaliste nga dazolo baké botika donc bile pa côté na comédien botika bo changer pe donc on s'daka biso pourtant tout yoki il faut changer oui faut changer voilà ba comédien a lancé message botika bakan songolo kan A kan B kan C eza malamu te bakan wana prochainement na kotanga bakan wana te c'est mieux que natanga ngo babenga bango soki bakuku na bani no msusu famille libota famille libota ça veut dire quoi il faut payer ezala abakuku so landi sora abakuku il faut payer ezala mais bozo elani na bandi guerre na bino lisusu message yango na tindi na bandi guerre oyo amoni kaza makasi ya olukanga bawo balingi babeta baninga bawo bazala makasi ya kobeta baninga nga muto aliboso boya nani kobetanga parce que tolingi division na ba artiste te il faut ba artiste bazala uni botika biloko wana ko diviser ba artiste voilà. Merci message leki sunya tala makamu nyonso yo président lobby vice président TPC lobby okoko ko baksani surtout j'ai vu que président lobby si baté na kolo baté mais quand même yo ko baksama muke na même na sens ni du côté bat makamu ya tangi non beaucoup plus souvent loba d'abord na ko
On a informé tous sur les partout dans le monde. Déjà, le programme Yamatan a déjà fixé. Pour la semaine prochaine. Vous allez mardi, vous allez veille mortuelle et puis vous Sabino et puis mercredi et vous allez jour enterrement. Alors pour les artistes et comédiens, réunion à Bissou Yasuka et ça vendredi oyo toujours la même heure na Bissou Tokutanara vraiment artiste et tout aya et puis contribuer puisque mutu oyo akufi azamoko na biso ata to contribuer na ba millions ti ba milliards mais puisque un petit rien oyo yo sur le côté na liwa ya ndeko na yo pona kokunda ndeko no ezala malamu mingi. Alors c'est par rapport ya question na oyo ti kotuna ngana moni poza uti ko fâcher déjà puisque moni neti président Alain batubili ba ibaka ete batubili ba mona ga vraiment azara vice président ya NTPC asala rapé belé pour na NTPC ou batu susu ba yebi na bango te. Alors na lobaki yango l'autre fois Moui azalaka na mongoni ate ba fisi ngo lo ngakasia Moui azalaka na mongoni ate o nyonso lekaki tant Richard azalaki vivant. Et lelo oyo Richard azati na bomoi et singeli oyo soki ngana Richard tozalaki na ba conflit photo bwaka yango to luka to pesa ye sika na ye ya suka akini rupema na kimia makambo ba division eza malamu mingi te ngana condamné ni ba comédien ni ba chroniqueur na sengi na biso nyonso o to travaillera ensemble na ba chroniqueur mais tant biso moko na sangisi biso quoi entre biso moko to nito ko sa division et au sa malamu mingité ozomona donc tous à la ini to kunda Richard et puis batu fo ba yeba ki ningi l'autre fois batu musu batu ninga mais Richard bané ko mona soute po akonanga mumoro non Richard bané ko tourner même na ba site mususu mabe sikoyo ya bandeko na biso ebele pe ba koma olanda biso pona bango batikala ga indine na des sites batana mutu ozomona OK ils ont les mêmes questions tant que musu batuna nga yo zelanga ka place oyo tala wana mais tant que le kana na site ndeko mususu siko yo zana besoin au mona ki nazo tourner nini oyo tourner soute na tourner te nini po musala na nga yango wana donc bombe ka un peu ko aider biso bombe ka un peu ko aider biso to sala musala na biso vraiment na kimia ba division zalate et ekozala malamu mingi vraiment ekozala malamu mingi biso to linga bino mingi bino be bolinga biso et entre nous bandeko na biso na senga biso soko yebi mboma mabe aza pembeni na yo fo longola yango pour la plupart ya bandeko ebele ba ya pembeni na biso na lobi yango clair de votre télévision ce sont les flatteurs. Merci. Merci. Mama, if love is crazy, love is funny. Nautaki kosala annonce ke na koza na Paris pour la délivrance ya bato en privé. Nazalaki pe na France. Bato ya ndenge na ndenge bayaki. Bato ya autiste babiki. Bato ya ba blocage babiki. Bato ya ba maladie babiki. Bino moko botala ba témoignage. Na mona ki kaka na annonce nega lobaki ke na kozala na Paris. Donc l'air na moni yango pona kende na ba église mkonyo surtout. L'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na nga ete. Ezalaki ya privé na yebo e ba yambi biso to vandi ale moko moko akota ngai ngonga na ngai koki na koti pe. Oyaki ndeni tango ati liboso bano tambola bien. Te na yaki na begi ndenge na lobaki. Pe na tambola nango ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans. Mais si on a zo bimasa begi na wutu ku toilette na ke na begi te pona ndaku na nga moko na simbaka bakiti pona kende na toilette ba problème donc banana ya poto na zalaka na sengote na sepelaka te libale lengi te après ba délivrance libale komi bien komi na sengo na komi tu na sengo même ben na moko tu na yinaki ye donc siko vraiment olingie makasi na lingie makasi ba mvutema nyoso ba boakela ki biso kwe na mai ti siko na banda ko boite mais banana ye awa lelo donc na za ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na yambi
yango vraiment pe na kangi yango l'église mosusu okei mpo kutana même na pasteur okomona ke bazokambika yo okota te donc na bayela na ngai donc ya lelo na ye donc pa Moïse na mona aka na télé ba publicité donc toza na ebe fara fa donc asali makambi nene mpo na ngai gloire à Dieu ngai na yaki epa ya papa Moïse pour un problème à miso ndenge comme vraiment aveugle surtout côté à gauche nazali komona presque pas même lunette dans la degré makasi na sima na délivrance na moni miso très bien même sans lunette nazomona liso ya gauche ndenge kufa na omona parfaitement nzamba papa Moïse azwa lukumu vraiment azana nzambo ya solo kolo yesu apambola ili sabakisa susungu ya ibele na kati na ebo hésiter te azaya nzambe amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là, c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire, par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait, ce qui se passe réellement. Et là, avec vous, c'est complètement à l'opposé. Là, c'est beaucoup plus profond, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties, c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances, c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici. Et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance utai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba kombo na bino pour batia bino na liste ya délivrance contactez maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, qu'on appelle ça qui initiative, Tof Banana Goma. Ça fait déjà une année que nous avons orphelinat Jésus et mon papa na Goma. Nous avons plus ou moins 58 enfants na Bilili. Et bazo benga biso lisusu baba kisabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisika Bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka. Par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, nous senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et soki ngai un simple individu na j'ai capacité à kosunga bana combien plus fort l'état ndena sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofeli à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229 tous la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao, merci. Jésus est mon papa, mon papa, mon papa.